église mbato mbele bakoye pona obondela pona luka nzambe na bakomisa ngwe sika makobo bayebaki yango na paka juma bayebaki yango na paka juma lelo oyo ekoti be église na be église otoyebe kindumba na paka juma na lelo oyo kindumbe komo kota na be église ouais tobali parce que omoni na vie Bible est l'homme quittera sa famille et puis s'attachera à sa femme. Ozalaki likangu nanga c'est le passé nazalaki mobali na c'est le passé oh ozalaki likangu nanga c'est le passé sokotali awa bakoma Charlène Olembo. OK. Tango na ndimi ko zwa kombo na bakomi awa na koti ici. C'est-à-dire na porter pe na mutema. Donc tant to bebana kito o bato ba to bebana kinga tikalo bebana mwasi na ngate. To bebana était parce que na ville Cambonioso pour réussir nango il faut planifier. Soki mwasi na ngai to comme soina to comme beba au moins lobako zo éducation na libanda. To comme yoka nga lisote. Mais soko yoka ka ngai en tout cas ko bebana ko soina je ne crois pas. C'est-à-dire que soit on a discuté, et ça loin na tir na libala. Et si quand bateau va discuter, tu vas confirmer qu'il pire na bangote. Ndeti nga na bisa moi sinanga maman. Et ça na moto ko supporter par rapport na yo. To kanda no rolanga morazadi. Bo s'abonner pe na chaîne na biso oyo. Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Un grand merci à vous, chers internautes, partout dans le monde entier. Bonjour, sur le Bakou Irlandais, bien humble serviteur. Au nom de tonton Hervé Lessa, mais c'est toujours conseil la bien à travers cette émission analyse en partie pris. Analyse en partie prise émission de celle rabino analyse sur l'actualité nous c'est comme la biso namboga na biso musical, théâtral, politique, toutes les actualités. Tout me garantir qu'au développement quand on a 4 émissions na biso. Aujourd'hui, je suis pas seul sur mon plateau. Je suis accompagné avec un artiste et comédien. Lui c'est qui? Lui c'est Kwikwi Pongo. Votre artiste, hein? Autre mécanisme que développer naïe tout bêtement ma solo parce que tu es mon appel kalaté à quoi tu es bala célibé quoi non azuna habité ce qui déjà va checker micro après mariage naïe toi bah est-ce que moi suis à Nazagi ya poto toi Zagi ya kini tanga bala ki ba nani misu ba bima kitonini parce que tu vas commencer sur la balle tu auras li bala naïe en danger est-ce qu'il y a quoi qui peut Zagi en danger après mariage on va développer avec lui. Merci d'abord à vous na confiance vous opé ça toujours on va bien tonton Hervé et et puis je vous demande de vous abonner massivement dans notre chaîne Demel TV original pour que vous ratez des informations. Merci à Lily des Suisses, bon retour déjà dans Mboka la Suissaise Nabiso Moro Lily. Merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire. Maman Coucou moi ça mon coup c'est 3 fois ça. Merci à maman pasteur Françoise Wang depuis Paris Église la Flamme d'Ifé. Merci à José qui peut me disait tout quoi derrière la caméra. Si tu es même langage avec moi, faut que déjà n'a pas ça. Invité Nanga Yalelo Mbote. Kwikwi Pongo. Bonjour. Hervé, bonjour. Deni. Ouais, Kimi, hein? Ça va? Ça va. Ouais, ça va. Et ça va bien pendant toujours pendant la tenue à Moussala Penza. Aux en mode tournage, hein? Ouais, en mode tournage. J'ai préparé un petit peu de sika. Oh. Oui, mais je sika. Est-ce que les gangana de la Kwikwi? Bon, là, la Kwikwi, ça, babengango, cher d'œuvre. Cher d'œuvre. Ouais, c'est lourd comme un case. Ça ne m'appartient pas, ça me resterait toujours. Enfin, chérie, non. Si vous Bayebaki yango na paka juma. Bayebaki yango na paka juma. Les loyaux, et comme un abanda, qu'on a des églises. Et comme partout. Et comme partout. C'est l'église. Comme église mbele. Bah voyez pour nos bonnes de la pona look en jambe. Mais bah comme ça on est sika makobo. Et on est sika to les sages. Makobo, la région pour laquelle voilà. Tandis n'a pas sentiment. Moi. Raison pour laquelle aujourd'hui la Bible le dit Jésus plaira à cause de ma camboana. Nabina lo dansango, nabina lango. Bina go to mona.
Déjà Leli. Je suis Leli pourquoi les gens baby si si kabat bajolo ka kimia ba meme kobo. Ba yeba ki yango na pakatuma. Ba yeba ki yango na pakatuma. Lelo yo e koti be église. Na be église. Ça c'est bien. Et ça moto hein? Et ça moto comme il part. Si ko ni yango na ba yeba ki on na pakatuma yo pe kuinga lisusu ni yango wana. O to yeba ki ndumba na pakatuma. OK. Mais lelo yo Kindumbe comme kota na anglais. C'est un message hein? Oui, c'est un message fort ça. Ça me... un message fort. Elle est bilingue. Bilingue. Ah, tu peux aussi parler français? Oui, exactement. OK. Tu as préféré qu'on cause quoi? Oui, on cause quoi? Je te pose une question. Tu as préféré qu'on cause quoi? Exactement. Oh. Quand tu me réponds exactement là, tu veux dire quoi? Ouf. Ouf. Exactement, on a un trafic qui ouais, j'ai fâché bima moninga mtama longa wana mtama ngacho lingo ibana mtama longa te une excellence Guy Luando Mboyo excellence Deborah Luando excellence Guy Luando Mboyo faut boire il faut m'acheter ouais excellence Guy Luando Mboyo motema ma Deborah Luando ya pembe oyo ka ba responsable ya fondation Widal le parti politique est joué à AREP. AREP déjà ça va. Ça c'est bien, AREP déjà ça va. Kouikoui, tout est un sur la groupe parce que tu es président Kouikoui, Azana groupe na yé évolue à Kinshasa. Awa, ça évolue comment? Ah est-ce que comme Maramouna y a groupe normal qu'est-ce que jouer té? Zananga normal. Te boité, zonga penda. Nani comment on doit ça na la Kouikoui na image à Joël Zala Joël mais la image à Kouikoui Zala Joël je salue Koukouniungu so moni na tan kombo ya Koukouniungu elle chante moi ga de Kimbacheke d'accord et puis bah séjour Coco Ping Pong Olomaniama mon papa quoi. Papa na yo ah bah bon séjour ping pong en France hein bah bon séjour na ye Joël tout sur la suite tant que Joël boni basanga groupe oui basanga ça va Joël na za besoin mon Joël kenga on le basanga ça va oui mais na idéologie Joël na zongi sikolo José Pembe magambo Joël boni basanga groupe oui basanga groupe qui est au groupe ils ont marché bien toujours répété chaque mardi na matongé na venu kanda A51 mardi na 9h toujours les gars chaque dimanche na Bisso TV chaque dimanche na RN na 20h et puis vendredi na 9h na Bisso TV voilà et lelo oyo to vandi to lali to la muki laissez-moi vous dire d'abord félicitations et tant que un homme au nyoso zara vraiment na souci ya ko tikanda ko baboti ko kende ko sala ya ye pe foyer aluki ya ye molonga ni basali ya ye foyer et komi pe pa na yo et komi pe pa de comme sous liboso aujourd'hui Kouikoui pongo pe asali yango félicitations d'abord merci OK monsieur Sili et monsieur Silité et monsieur Silandeni l'autre moni Kouikoui Bali ouais to bali parce que au moment de la vie Bible est l'homme quittera sa famille et puis s'attachera à sa femme. Muto toza batomashum mais au moins il faut utiliser rapé voix nzambe. Ils ont contribué parce que les lobbies sont artistes et comédiens. Tommy Tiara non. Toza la céliban koko, et puis céliban koko. Célibataire. OK. Donc toza ba céliban koko moni moi je suis au BND. Moi je suis à Congo au BND. Moi je suis à Lubumbashi au BND. Nyonso toujours sans esprit ébélé à la fois. Yango zo mona biso toujours vivre mais à la fin toujours avancer toujours compliqué à venir à cause de la conduite na biso. Yango moni ngai na mona ki na mutamasumu na za mutamabe mais du moins ceux qui n'ont respecté Nzambe parce que kobanga Nzambe za kotosa makomi na ye na meka ki na meka no kotambola bien na zala na crainte ya Nzambe parce que Bible lobi kobanga ko zala mayele eza kobanga Nzambe voilà donc mutazo banga Nzambe za ebandela ko zala mayele voilà
Ça c'est bien. Mais les autres comédiens belé bazaraso babali royo kaka qui libala il y a un tel à danger, libala un tel à danger, je sais pas. Est-ce que Queen Dingo zawana depuis au sala mariage na moi maman biso kombone nan s'il vous plaît. Charlène Olembo Malou. Je te salue maman Charlène Olembo Malou, donc respect à vous parce que yonde muto vandi célébiso Queen célébiso Kimia, en tout cas félicitations à yo maman Charlène. Est-ce que et comme la qui open des ara libala Queen un tel à danger, Queen peut libala né à danger après mariage non. Non biso na vie d'abord so lingi récite sa vie, il faut bien planifier. Ouais koya ezanzambe ndayebi. Voilà. Parce que nga na loba trop lelo ya biso lobi ya nzambe. Nga na sali pa na nga na honorer moi sinanga. Et après ba relation ezala qui ya de gauche en droite. Là au moins nzambe ndayebi. Na meka ki un peu ko soigner nyonso. Na boya ki na zana ba engagement belé oyo na promettre. Après na sila na bango tele na ki ko s'engager na mutu mususu. Omoni nga na zaka pembeni ya excellence ki Luando motema mama Deborah Luando. Toza na moi bandenge na biso ya kotambolela et puis principe donc nakoki kosala mabe te à la fois na vie il faut na ba comment na kotambolisa vie nanga nde na meke kokata o eza mabe et puis na saleli o eza malamu. Donc danger komagité kuki mère azaya kinto azaya poto te mère azala awa ngande mno meme na poto yonde mto meme na poto. Est-ce que siko kuki azaka pe na basi ya poto o ezaki to ba moni libala boye yinda ki mabe. Ozalaki likango nanga c'est le passé. Nazalaki mobali na c'est le passé. Oh, ozalaki likango nanga c'est le passé. C'est le passé, réponse à moi. Réponse à moi là. Eh mais ça il faut hein, badoki hein. Te mudadoki ça nango réalité vie. Tout ça ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Nature ba force à rater. Belé au bano ça des choix. Te omoni nga zalaka hypocrite te naza mobali naza bena moi kato moi mbote mais nataki conscience na tambola tout droit voilà ndia ngolo lelo c'est libé kwei libala pilon lilo ebeta nini ezaka nini yango fourchette ou kwanza charisme. Charisme, il y a fourchette. Madame Nana charisme, vous êtes à vendre à Simba Solo. Je suis à le bon à poche. Je suis à fibre lièvre. Nana quoi demandé. Le charisme non demandé. En tout cas, ça c'est bien Kwikwi. Je suis avec Kwikwi Pongo, l'artiste, on développé avec lui. Malé vraiment. Mais batumsuba ebisenga balobi. Kwikwi ndenga zawana. Après kaka mariage, libala na ekotaki problème parce que bambanda babima ki belé. Balobi apesi bango pasi. Libala na ekoma danger. Azo risqué que libala ekufa. Tokaki qu'on dirait que besoin déjà na maman Charlène. Libala ils a déjà na procédure ya divorce quand na début boy kamusaki biso. Maman Charlène Olembo, je suis allé dans l'Alliance. Ah, j'ai là, attends. J'ai là, ok. Je suis allé à Bakoma Charlène Olembo. Ok. Tant on a dit que je suis combo na Bakomi à na côté ici. C'est-à-dire na porté pe na mutema. Ok. Ezali et mon ami geste na miso abatu. Mais tant on kota ki malobati olobaki ezala ki veille. Vewana nzambe bandoki batamalamu eyokani et puis Jésus-Christ de Nazareth a bende yango akotisa yango na motema pe akokisi yango. Amen. Donc tant to bebana kito o bato balobaki to bebana kinga tika lo bebana mwasi na ngate. To bebana était parce que na ville Cambonioso pour réussir nango il faut planifier. Voilà. Soki mwasi na ngai to comme soina to comme beba au moins le bac aux éducations na libanda toi comme yo kanga lisute mais ce que yo kanga ngai en tout cas ko beba na reçoana je m'en crois pas je m'en crois pas tu t'en crois pas je m'en crois pas en tout donc mais eza loin nature et si kanyo so ba vani makele les anga raté et si kanyo so même ndeko ma bisanga jo monsieur so loti ba angelo ba pomboy bon pour moi je ne me rasais pas nzamba le bito kende be mo rabi ote tokera boy donc ba discuter qui
Pendant qu'il là. C'est-à-dire que soit on a discuté, et ça loin nature na libala. Et si quand bateau va discuter, tu vas confirmer qu'il pire na bangote. Ça c'est bien. Bateau va discuter, rater, bazalara pire. Oui bien mitema. Ndenge va discuter naka. Oui bien motema ndenge yo moni ko boma meyaka. Mais alors so muninga za na problème. Alobe le mabe yo po bimisi. Bobombanité. Yango ndeza bien. Pour vendre il y a un dollar bibo na sala bongo te te mama ngape na sala boite OK mbasi masoli kambu to benga batute ndeti nga na bisa mwasi nanga mama ezana muta ko supporter ba rapport na yo to kanda no rolanga mokazate ezabena muta ko supporter nga na kanda na ba rapport na rola yo azate so kepa mama na ngepa parana nga mwana bino ndumba mwana bino we maradi bayoki mercredi oye bayoki jeudi babengi nga na bisi bango aye pa lekisi so boyo ga etalibino dimanche ba para ba lobanini ah mama bokende ko bongisa kaka kuna tango ba vanda ye pa lekisi ba rapport nyoto ka rapport baba eyo les mêmes ba para na yepe so ki bayoki nga lelo papa ya Niclette papa Rémi Olembo parce que pas boklo nanga il s'appelle Papa Rémi Wembo Olembo. Narobengalo papa. Papa moko gentil et cool. Nako c'est papa Charlène Asali Boelelo ayoki. Papa Charlène Asali Boelobi ayoki. Lobi kuna otuna mwana sabi papa Rolanda gete ah ngana lembi nanga déjà. Lobi kuna papa wayebise ah mama mobala nga nyoko le Petro bosanini. So na bengi grande sœur na Nicoletta, Niclette na Belgique na PCM So na bandio pesi bi rapport en sanini a Rolemba. Mais ce gars là na moko azwili kamba vandi singa moko non lemba ete non comme ko luka ko bongisa po na sepelsa iye pa luka abongisa po sanini ya omoninga na te ya batu botia confiance na ba parente botia confiance na famille moi c'est na famille balte ba batu ni tango yo ngenda pia rapport o batonga ko na simoyebi c'est ça bon lemba bosila na rabino na bino ozana problème na mobali na yo OK na chambre nzambe yo pesanga mobali oyo simba motema nanga na loba mabete simba motema ne ayokanga mobali ye na pokwa oteli no maya sokoli apemi olongole bilamba oteli biloko alie boke kolala bosambeli na bosambeli ta bosi ensemble bolibo lala na mbeto bise papa soki na obeto libako soki na loba mabe papa tala ozokisa kinga awa papa tala vie okomi nango libanda lobi sideza obebisanga to otika bana papa muki ozozwa ndengo ozobebisango na ba ambiance nini avenir to ko contribuer okomona ba couple ko kufate ko kabonete voilà. C'est une conseil, hein, en tout cas, félicitations. Exactement. Tu as bien parlé. Exactement. Oh là là, moi, oui. Voilà, Eza Benza, conseil, moi, déjà, Koukou Pessi, n'a pas couple nyonso. Tu vas garder secret à l'ibala. Hein, tu garderas secret à l'ibala. Exactement, Ramounion, sur le foyer, nayo, et bimara libanda. Ok, n'a pas ça va bêta raba. Bah, parents n'a pas bazabatu. Malgré, oui, bazarawana pour nabiso, ceux qui m'ont bilingezali, bah, bongisa marambo. Mais, à chaque fois, bazabatu, bah, lemba. Pour un nika yo rapport pour un nika yonde koloba nada mona moka tonto Hervé moi si mobala se féliciter ako funde panani et pas parrain parrain lobi ebisa marraine abi ah makambo lobi ya mobile noto sola noni note papa asuka kana kumoko hale parrain pa yo kyango abi ah siko e parrain aluli mwana atelibe mama sokola musena butu mama alembaka pareil bisenga pe makamna ole kanango yangwana mama no sola musie chérie laisse-moi je suis fatigué yo lingini tenga pe papa mobile sona la musie kuna ah to mekana to ye bandenge ni ko pe ba meki parent ndondoli mama 3 maman se retrouvera te elle se retrouver. Allez, maman marraine à yoki. Aïbisi papa, mobile. Ta moi si non na ba komi benga no beto ko me karate. Po papa be kuna yé en tout cas zo simbira avec sosa pondaise. Mobile abi a zabo ngana beto me. Ba me ki couple kufi. Baza batu.
to confier na bangote. Vraiment. Les premières choses dialogue na couple les base. Nga so moi china nga beba. Au moins za bato libanda mais so yo kaka ngai. Muta okabola biso nzambe. Vraiment. Merci. Ça c'est bien. Muta okabola biso nzambe. En tout cas, c'est une bonne ils ont vraiment bel conseil. Oyo ndeko na biso bon conseil ndeko na biso kuku apesi vraiment par rapport ya ba couple tout ça makasi to ba ko gardera vraiment secret ya famille na biso et aux avant malamu et lobite nyonso ya biso to memango ka libanda nyonso ya biso to memango ka libanda et aux vraiment kitoko mingité je crois bien boyoki et puis boza mato ya boyoka oya yoki asalela ceux qui opesera ba rapport libanda ceux qui omema makambo na okara pas ba camarade pas ba boti na yo pas ba ndeko na yo en tout cas tika parce que baza batu ba ko lembe repese pe conseil msusu pe ya mabe ba peso conseil mo boye o salela ngo boye e simbi mobile note simbi pe moi sinote libale esa nini e ku surtout na mokilo yo eza passe au mona muto se plan le pambole ya muto voilà parce que nzambe ndenga créer muto nzamba créer muto na nzota muto kolula etondi e dominaka na nzota muto ki mutema mabe e dominaka na nzota muto jalousie. Pour muta koma na makambo wana te il faut aller un bon chrétien même basala nzambe au mona makamba mobile na yo ya ndako yo komisa pasteur moni bible lobito respecter basala nzambe mais ezate makamba couple na yo nyoso okenda obeta pa pasteur pour pasteur pas na foyer na tant on va na foyer na obeta la moisi tant moi ça mon appel ba on peut balekisi nyoso mobile ko nyoko la moisi nyoso moisi ko lobala mbali mabe ma pasteur a pe na ba proche na église tant boye église ocha nyosho comment attendre on se kawana so bandi ko swana moi je na ndumba mobile ma paix crédibilité bolingo jour bo bongisa moyezala secret na couple dialogue na nzambe na couple les kinyos na couple quel que soit problème oh vandi ba yobetelo yentel bakangi mobali nona mwasi ya kebo ko rater libala okotisi mwasi wana na ndako pona nini oyo oyo ina mobali biso mibali toza na système ba parents soki bana baza bolongo la bon pona parole oyo bana balongwe bokanga bana matoi biso mibali tozalaka chaque tongo chaque 4 et 5 heures nzamba sala ntoto na biso ki mobali salaka nini pourquoi elingela kisake posa esi la raté na kozala na yo mama na ndaku butu mobima mais soki na moni mama mususu aleki ya bolumbu wa nzoto koningana soki nazala ba maîtrise na robeta kara ça c'est bien surtout ba mibale on nzamba pambola na mwe loko na mwe loko c'est-à-dire en tout cas à robeta kara la plupart ba entourage na bango ezala prêtre beta na pechoyo prêtre moni pechango ndeni o mona lingai ba na yiba mama yiba te tango yibi bakange ba ko funda hale yo mama olote ya mobali na yo olote na mabondeli ngako ka bongo tenda bimina mwana mwasinga bena ko bimana mobali obosa ne sika boruti vraiment obosa ni ndenga souffra pona yo zalandoza hale tango sala buzoba biso mibali na ko supporter lelo na ko supporter lobby kuna na mwasi yango officializango yo koto ndazo mobali wana viebe pour que ozo mobali wana o prouver mobali na yo est-ce que ozo mobali malonga pona yo ça c'est bien tant prouver mobali kuna avancer na muto azwaki likiana alors comment tinde ba message alors comment finga moi sabat abotolanga libala abotola pona nyonso tout qui trop sert na yo voilà homo na moi sabeta tolo ngambali nga banga nga makasi te yo apesa konde respect mobala banga moi chité tant musuma bo salaka amelaka jour ko changer yo ezama be holela to batela ngulu tozwa ya kozala na mibali na biso ba 4 ans 5 ans 18 ans de mariage 10 ans de mariage to battre l'opportunité wana omoni na mabe senga nzambe vandisha papa olesie malamu obandi kotalise ba désavantage ya kindumba mobali mususu habimaka po yo mama omiswanyaka lisusu te omona basi msomo na lobake ho ngai
mobile na ngai akogane lo te na mbeto non ta musu yo pe na bo moto na yo ki bo mama bo limbisa nga na fingi te ozalaka bien penja te moi propre te moi mai moi nini parce que papa zoka yepa na yo to lembaka mais soka kutani na mutu moko oya yebi bokoko wana ayebi ndenga ko mitsa swe moi maya malili maya pio na tongo moi une fois alangwe donc biso moko to obimisa mibali mabe na ba couple komiti arara niovite kotalaka niovite kotalaka simate kotalaka boto za nango te talaka ba matériel nyonso poso mobala robalaka pona kolamba et pona kolamba mobala olamba emo pona bilamba asokola emo to balaka pe pona partie moko boye oye tiaka pe oye ezali na tira nzambe to protéger ngo to ranger ngo to tunaka pe ba papa est-ce que ça va yo tuna te yo so papa yera boko elo waso sa wilgi kyu ale na shuka bima to contrôler biloko wana to mona mibali na biso libanda te c'est important. Voilà, merci beaucoup, vraiment merci oui pendant un conseil aux OP ça va couple mais j'aimerais bientôt tout ça non analyse mouké par rapport à Marambango ya théâtre cause à partir c'est comédien désolé kawa et tout mon moi théâtre à lelo kabwani na décan na habité et puis sokaza kanini parce que izolo mama mingi ba kuku ya sila bisalo na famille bota ya Belvi Kandi pour na kuku za kanini. Non, pour Nazarana Kante, vraiment, c'est déplorable, c'est mirabolante, c'est dégueulasse, c'est tristant, c'est désolable. Donc, ce qui nous a papier ngolo ya kotombwa ma. Batela ngolo wana. Voilà. Non, lo bana ba ser na ngami balé. Ngolo ba bomba ba batela kango te na ba rankine. Ngolu ba batela kango te na ba fitilité. Voilà. Ngolu ba batela kango na simplicité. Na koyoka mingi na koloba wa mukie. Tangu mutu oko sepe la batu ba sangana po ba finga lele la kayo mutu. C'est déjà péché. Ozo kausa mafuta. Eza mutu mususu. Azata mususu mutu a belle vie. Mais c'est pour la rota la pesila. Voilà. Eza mutu mususu da sila, mais c'est pour la pekota la belle vie. Voilà. Tant azo mona biloko andengwana. Bazo kima, de bozo zangisa. Et puis ezana batu mususu balinga rankine te. D'ailleurs c'est que rankine les entoura et aussi mbate. Voilà. Donc nzamba simba bango baza mikolo. Baza ba responsable na linga bango mingi. Nazwa pe moi te ofanda mukena ser na nga Belvi na mona bulingwa zaka nango na mona kimia zanango mais na kosenga bango mibale en tout cas baboma nanu bato ba ya pembeni bango bakata na bango bazo nuire avenir na bango vraiment bazo nuire lobby na bango vraiment baboma makambo wana yango te lokumu batombwa mina rankini wana te Belva tomba mina musala na ye. Si la bisalo tomba mina musala na ye. Bazonga batala na shika ba honti. C'est ça. Yango des important. Les loto rochwana lobito ebité. Pauvre Lazare riche asenga e maya komela litanga mai. Donc pour nous le balelo ya biso lobi nzambe. Nanya lobi nde ba tomba mana ba zaka na vio bazana ngo bango mibale. Nana lobinde ba otombo mawana moko tikala kulukata edité pas muninga. Rosa la riche lelo ju problème oko mi pauvre. Rosa la pauvre lobo mi riche. Tant musolo bi moko ko senga muninga mbongo te ba ko senga aide moko soit il kambo moko boy. Nzamba kota na mitema na bango. Bandeko bazo créer ba base ba chercher pour la pembe na bango pelisa moto en tout cas za mabe. Ça c'est bien. Za mabe batika vraiment. Nzamba pia bango kimia et ça bien. Et ça va bien.
C'est très fort, vraiment. Merci beaucoup na conseil Itoko au Pessiban de Konabiso, vraiment. Et je crois bien ceux qui vont dans des missions au Bakoyoka et puis Bossel la Yango, je sais bien que même ceci la Bissalou, Belvi dit en tout cas beau maintenir vraiment conseil de Konabiso. Baza parmi la référence. Le long mon fille au théâtre na landa asila, na landa Belvi. Si on dans devant d'habitude tina on sonne ouais, ton bébé na landi sila to Belvi. Vraiment. Baza ba exemplaire bazo kinde kitoko na ba art na bango pas bon mabiloko wana pas bon mabiloko na je zo mangolo pe ya jouer na ba chaîne na bango te na zo ngolo te ba benga non te vraiment mais so ba benga ko jouer pourquoi pas c'est ma métier moto misalo ba kui quoi jouer ba rôle belle rôle nyoso benga kui quoi jouer à jouer ça c'est bien c'est très important kizengi ndeza caché na yo ebimela mais le gros artiste au jouer dans tous les rôles kizenga caché na nga et comme ils ont un ambassadeur à Ouida, les gars d'Ani au château. Eh, il y a mon Ouida là, mon pète. Et donc voilà. La question qui veut déjà. La sentiment. Voilà, tout comme on a vu ça en Souka, le président Koukoui Pongo, sur un programme, il y a un groupe, il y a un artiste, le groupe PCP, remerciement pour que tout le monde a vu ça. En tout cas, non, c'est pour la ça remerciement. Excellence Guy Luandomboyo. Alongolanga moto mama, akomijanga moto ya shengo. Nanzela na ye, nanzela nzambe ndatindelanga excellence Guy Luandomboyo. Mama Deborah Luando, mama ya bana, mama na Davina, mama na Winnie, mama na Isaac. Mon conseiller privé, Koukou Nyungu El chante moi de Gimbanteke. Gas Lukeba social, Gas Lukeba, excellence Charles Mbutamutu. Gouverneur Gentiningo Bila, Levin Paye l'assistant, Sema Mayasi ya moto, ya moto. Sema Mayasi très fort, bato basala libala nangeza la world. Voilà. Et puis maman nanga Marie Masiala, mon amour, téléphone mon amour, mon cœur, Charlène Olembo. Mon amour, on appelle Chobambote. Mon bon père Rémi Olembo, apôtre papa Nicoletta, Yanniclette, un beau frère appelle Sibino Bambote. Et puis pour ma numéro 089 pour la WhatsApp, ba fan nyoso bolingi ba bo invité kui maram nyoso pour la WhatsApp, ba spectacle événement j'appuie rien tout en anglais. Événement en général. Ma vénément. Événement. Donc 00243 89 540 786 3 540 786 3. Et je suis sur TikTok, Kwikwi Pongo na TikTok, Instagram, Kwikwi Pongo, Facebook, Kwikwi Pongo, Les Incroyables, tous les caras chaque dimanche à 20h, Bisso TV. Et puis, président Bosco, je m'assalie. Bosco Bumba. Il y a les la Bumba fort. Il y a des bichons qui ont fait un paradis à Bumba. Ça, c'est bien. Ok, merci beaucoup. Je tiens à vous remercier. On est à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Na confiance. Vous avez ça toujours. On gagne Wabino. Tonton Hervé l'essaye. Merci à tous les internautes, tous les avacouks des SB, je vous aime beaucoup, votre tonton est là. Merci à Lily des Suisses, Clandé et Nayo, bon retour déjà Lily des Suisses. Merci à mon vieux Sam Coucou le nécessaire, n'abord encore 3 fois parce que la radio, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon thème, ma mère, coucou, moi ça mon coussé à Talo, 3 fois saint. Merci à Lolita Moussa bébé Gou, Nouvelle Énergie, depuis Australie, mon thème, papa Mike, lettre L. Laurette Mpa la Tigresse, 10 à match depuis Belgique, Clandé à toi. Maman passé Françoise Vangou depuis Paris, Église la Flamme du Feu, la Flamme du Feu, Nyon, un peu suivi de Mbote. Merci à mon vieux José Mpito, na Katia France. Merci à DJ Star des saisons Bibo, DJ Star. Merci Nayo. Merci aussi à vous, tous les amis des Tonton Harvey. Tous les vrais des Tonton Harvey, je vous aime beaucoup. Il n'y a pas tout que papa ne lise que Ziksa Bango. José qui peut me derrière la caméra, peut me dire Bango tout quoi. Merci. Tout ça, au bois que l'angara BDK Benito.
BDK Benito na États-Unis, BDK Benito, papa na King na Ayana. Ça c'est bien. BDK Benito, papa na Playboy, papa na King na Ayana. King na Ayana. En tout cas, depuis les États-Unis, bambote na yo. Ngana lela kui l'incroyable. Ngana lela kui l'incroyable. Oh, ngana lela kui l'incroyable. Ngana lela kui l'incroyable. Ameme la biso tengama, ameme la biso pongo eh. Kui, ça c'est bien. Bye bye, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye.